qui content pena na attaquer pena faire esco bien bien. Pour vous ba que faire pas les kishi ako kena wera boete to inie to bloquer mais bo bloquer ka ekate. Bruno Manzaka de mère de tous. Pour tu va sembler pola. Pour des que va sembler na ko ngaza mutu mabe na ko la muka jo musu na ziba odio na mino pam na faire on bloquer bino scope na bien bien. Bozo ko lobate vous êtes des lâches. So boye pas nga bo lobby. So bo comme devant faire bo batami. Ça c'est quel genre de bateau? Yo na linga fali une équipe ne baza décision. So ba jui décision fallait ça lâcheté hein. Fallait n'a jamais été lâche dans la vie. Équipe a fallu baza ba lâcheté so ba kangi sur ennemi ba lobso souti. Po ba bien me la fa na mutu te. Bino ba boza équipe a mutu mais boza ba lâche à faire. Chose li kamba fali bo bimi. Boli a pas faire. Ka bo kele no pas faire. Bo bomisa wera papa ya ba gladine be exaucé. Wera za makambo masaya sala so na mna bete na makambo o jour ndenge concert e beta so na makambo ba sasem tout ça là asa tika lo sala le côté a déclarer et le côté wala producteur so boke pa masai boli makambo sus so boye pa nga boli makambo sus so boke pa masai natala bino ko ndako esika na ko mona mino ko ba mikie ba discussion mo esanga mutu na makolo mikolo boye boko maîtriser orchestre ko maison mère té ba discussion pour là ba audio le quoi bana mike donc bozo le quoi bana mike en fait bolinga na peut faire ngote bozo bozo linga faire bonga boye santé tala pena makam faire réseau sala atini ba figa ma pata surtout ba ko le téléphone là sini j'ai le tala ta yo mo que là qui est quoi attaquer ce sont pas faire bon comme yo na linga ngai fali ko na tala que le quoi artiste tena copia quand même makam fali. N'a pas n'a temps copier fali. So na moni ke ngano ma na se retirer. So lexi limite to kabwani. Faire donc ça wera mabe, bilo bozaka c'est. Pour on a pas des hypocrites pas pamba o ba biba hypocrite. Wera pa ça bae bino. Ngamo na soya na presse abae bino. Ngamo na soya na presse wera bae bino. Encore qu'on appelle ça 12 na 12. Ngamo na sola na wera chaque jour. Pour l'information de Sabino. Ba hypocrite yo. Sia. Puti ke yenge mafanda. Père, wera. Ba warrior. Les derniers les 3 stades de France. Bon continuer sur va billet. Bon achetez vos billets. Et là qu'on a photo boukango. Toi on a 2 jours. Fallait à l'ongoli double zénith au ouératike la bicho. Les qui ne fallait pour pas l'ongoli on a double stade de France. T'as la relève à musique. T'as la relève. Qu'on fait que Robert na Suisse kuna ba billet zote kamate. Mais pas ni qu'on fait ba billet te kamite. Biloba loba sindina kofi. Qu'on fait yo tozo beta concert ya ba papa ba sundola mibal ba sundola basina bana. Abosani ke na poto plusieurs femmes basa ba femme seule. Comment yo papa au kobeta concert nous beta concert ya mibalo basundola basi na bana ozo bossa ke bato bakota concert na ba femme seule ozo bossa ke baté belé basa ba bokola ka bana bango moko ba mama ba balukeli kofi ba pesi mu Congo yo ozo ko appuyer mibalo basundola ka basi na bana et puis yo lobengo ouvertement koko zanga sagesse basi ba pesa concert ya kofi mu Congo concert e betamité ba lakse ke yo vaina ki sita ozo beta lisola basi yo ba bota atata yo vaina muta boma papa na mama aboma bota na ye moko batu ba boy sinde ko sala sortie médiatique lokuta batu ba boycotter concert wana shita ya kofi ya wana let's no vérité moko et le qu'on a loba ngote s'il vous plaît naza kuna kututi po kofi azunga ko beta na poto po kofi Interpol ekita ki chassa ba kangai. Eloko na loba ngote. Bakita kin bakanga kofi parce que kofi banga bakange na poto. Akimi azongi ki chassa, makambo yinda ki akimi akekin. Papa Interpol ekita kin bakanga kofi. L'état na biso zaki bazaki sou na choité, batikala na décision moko. Il fallait baluke la Kofi intervention ba artiste msuba déclarer que makambo o ba danseuse va fonder la Kofi ezaka lokuta. Donc c'est qui ba artiste mi balé ya Congo to mi satu ba la lettre ba démentir makambo danseuse wana ba loba na poto pour que Interpol kange na kinte ezala procureur na biso numéro 1. Il fallait qu'il signe
bakanga ye bato bakoma balete ezala JB na Fally bato bakoma comment moto kozala ingrati na niveau bomona JB abetela yango tolo Interpol ekita Kinshasa ekanga Kofi procureur numéro 1 alobi to na eloko mosusu osala te donc soki baartiste mibale minene basali déclaration te Kofi oke na ye mais JB piana kaka omoko Kofi afingaka chaque jour yo Kofi JB abi bokobo akeso na ba concert te za mbasuka JB azwa papier a déclaré que ça ba mensonge yé pas ça ba danseuse et ça ba déclaration ba danseuse ba ça ba chantage Fally atala mabe a Kofi te a ça la déclaration bazong son Interpol pour Kofi wana zotan on va na Kinshasa librement Fally na JB grâce à Fally na JB mais le Kofi alobela ngo na TVT bato ya yina ka bato basala ke liberté na ezala bato ya yina de plus kaka bato basala ke pour liberté na ezala JB wana lelo Kofi atinda mwana ntsuka afunda JB na poto abosani ke to ya zikina ba problème moto akoma ezaka JB quelle méchanceté Kofi c'est invivable mais beaucoup de la Kofi boyebi Kofi te JB piana azoloba na Kofi te mais tant amoni ke ok na ko dinda lubwako prison Kofi ozaba prison ya ba nemi kete ba okate epe 20 ans JB ça kini atela ki mabete tant ba benge ba proposer JB zu papier a commis a sali déclaration yé pas ça artiste amené le so ba beti ba omona que JB piana déjà beta na ba poto tout ça là aloba ke makambo ko ça ba fausse accusation Fally poupa oh Kofi a finir à chaque jour à comment pourquoi innocent comme raté pourquoi Sam Chitu Nadia Sam Kutu pourquoi bateau ya côté la banane ba musicien ba makara Fally pourquoi ba banane comme ne ba Suzuki ba komakate pourquoi depuis tu as komakate il faut qu'il Fally a comment pour peser sur des artistes on a basala que liberté à Kofi zala Kofi comme na liberté librement na Congo ti makamne esila Kofi linga bango mais le lo Kofi comme atinda comme atinda mwana ntuka funda JB telle méchanceté à artiste congolais Fally au finga à chaque jour bino ba Kofi fil soki Fally wala te nde Kofi Interpol le kanga ya kenda 20 ans mais Fally wana bo finga ka atale mabe a Kofi te akoma kike ba okosi la Kofi makam mais yemo ka ebiki akosi Mazana batundeni et makamlo ko où razo subir pas faire alors mutu na mutabunda na ba fanai biso ba warrior bazo to sa Stade de France yomoni Fally nzamba opambole kaka po ayebi motema mabete nzamba zo continuer ka ko pambola ye ayebi ni motema mabete biso Fally même so poto sala la biso na orchestre ni nezala bongo na Congo orchestre nini boye sanga lelo eke ba me mabino poto saba sima mabele na bino soki zaki orchestre mususu ndenge Fally même so poto angala la ngata 20 fois pour la compte bien naï au 4 na mois mo ka 20 jours ezaka presse au bengayo presse au bengayo presse au bengayo presse au bengo njote komi instrument presse au bile kaboy presse au bile kaboy presse au kaka bio nga sombe na visa na ngala ya pote pave basi ba lié trop olobani oju visa bango ba nyonga ngati soki zaki orchestre mususu na kini wana Fally me manga poto boy ya tikako ndenge na zongo ya kokunzama ya kotelema ya kiti ya coffre ya sima kiti likola kapo nyonso angaka zwa ya règle ya sans règle angaka lien des autres mais Fally mona biso ka bana ata la zona liso ba leki na liso bana a même so poto mobwe kiti sa libele zati yango nzamba zo pambola ye yango nzamba zo continue ko pambola ye amemi bana mibali comment ba responsable ba famille na bango amemi biso bana basi tela ata njora wala c'est ça qui confirme tombe so poto anga lia njora vers balinga mbonge kene pertite ndenge héritier mema 20 njora poto bongo soki zaki kofi anga tala ko te 20 njora la talo kwa mwa mobile anga kite pantalon na ceinture anga lia e Fally nzamba ndo pambole kaka nzamba ndo pambole kaka
pour atala biso kana liso ba leki yo peut to sala biso ba n'importe quoi to sala biso ba désordre tout ça ba n'importe quoi pour te dire que ah oh papa oh yaya eza orchestre mususu mama tonga to danga belle hémorroïde externe na interne Nyango nzamba pambola ke asake loko sa intérêt ao aider aida ka donc akomana aveuglement ya aide akomi aveuglé aso aider fallait aider ka te po zongsi la ye fallait aider ka po lobi nzamba pesa ye soka aider yo ao zela yo zongsi lete ao zela moto mususu zongsi la ye na manière mususu fallait aider ka te po yo zongsi lete aider ka po ndenga yedo ebike bako zongsi la bana na ye les bienfaits oh ya sali bozong c'est la banana ye to banana ye to ye quelque part mais fallait aider à te po yo muta pesi personnellement zong c'est la aider pour na bongote le monsieur il est intelligent est-ce que ndina kenda kotinda bambongo pa biso na sina tindira falimbo depuis na ya poto ni na sala ba envoi na Congo envoi na Afrique du Sud envoi na Congo envoi na Afrique du Sud na sina l'autre ta jour mo bena tina na ketchup mbo te do ya aider nga na komo aider bato basala ngoti na bato na to baliaka bazong selinga merci nga merci na zong selin nzambe na pamboli pe fali bénédiction ni mobimbe ngwana pour ba no pese ni no nzambe na no ndesinga na mona no pese fali ni ada na nyos no pese ni no à part merci no pese ni cadeau ni o nga no pese na na cadeau pese na c'est le tableau c'est bon na c'est le tableau ba c'est le tableau mo bola c'est le tableau na pese à part ba tableau no pese ni Ana tout. Sarah yana bon aza muta pousse na pigeon. Bon, donc Sarah mona la té à quel bella. Héritier watana ba cha date boebi. Héritier watana ba cha date. Est-ce que boebi ki héritier cha date? Ah Sarah yana mobile za muta pusu na pigeon mama moi sambongwe boya za muta pusu sundeni Sarah za lo kuta moko mama bana 5 o abwaka 3 tikala na 2 yana bino merci beaucoup bébé Miss Monga aza muta pusu na pigeon Climo, merci beaucoup. Azamuta pousse na pigeon. Na Sarah. Yo lobaki tozana rando. Nazo commandé aux otiki rando porte polele. Omoni ko sala no rando ba je. Non mutati. Sarah moni ngane na ebone sans filtre. Nana filtre te kama tama na minene poso soin na sans filtre ndo moni ngabo. Nazata na filtre mukete. Ma kutu kobel yo baki rando za résistance yo kota ba via bato po yo kota ba via bato nesi matière yo ya dano non mona ngota clarté siko yo yaka to sona Teresa vide o baki na janvier na impatient pour kala mingi te to kota janvier parce ba audio to bimisa lo baki janvier to sona côté to bimisa ba audio makama ba lele eza janvier yango pe match to zo la janvier match yaki toko ma chérie bon yana mna koma su muta pousse na pigeon deni yana mobali amuta pousse na mbinza pigeon matière ezati yo tongo zwaka matière a muto la lisa mutu kimia te yo soko zuma kamba bato la lisa bato kimia te yo ngana binga na tinga miyo forever Sarah to kotela Noël nga il faut fêter na dasa o fêter na kipindi o fêter na enoko o fêter na bano ma passa mi bali na so c'est la Noël o fêter na bano nyoso 5 place moko yo za mama responsable nga so c'est la Noël o fêter na bano nyoso 5 place moko so o fêter na bano nyoso 5 to za kizengi Noël pena no zelo o fêter na bano nyoso 5 place moko c'est ce que j'attends en fait on ko so ko ba zo ba to no banga yo non pe ma banga simple balengana ke ko banga yo otuna kité en aucun jour toi Sarah ko tanga mal à l'aise la vie mukolomote na banda ko occuper o te mena vaina bi ta poku yo Sarah mozali sinonga mobimiso na public ngai ngamu na sala yo obeta histoire wana moyibe perika fivette moi ça mutu nyonso est-ce que yo bala yo Sarah yo bala
ba malika ba beta tolo ke ba bala yo po beta tolo ke obala akenda ko senga malika pardon ba solola malika boyi aluka Yvette Kalombo boya donc yo loko ose lilinga mutu ngape no fingo yo finga bana batu ocha bana batu ba miniature ofinga bana batu ofinga ba mama ya batu ya yo e komi pasi o toucher place à ma baie yo no obima loko yo mutambongo yo sa mutambongo toi yo ozu $30,000 pour na Niki soki mama na ya Camerounaise apesa ko mbongo te ça roule ngos alope lokoti poto eba na suki ya maboko soko za la voyage pour kende voyage ba mama ba teki kabelo mba pesa ko $2,000 ko senga na ko senga nga moko tu depuis na kota la joie non na senga ta mama edenga na boy na senga kati à part salaire nanga non na senga yo oza na Dubai o sengi awa ko sekate oza na Chine o sengi ko senga na ko senga semba o semba bilokota ko senga o senga ka mututu mobala luna yo so mona na senga nda yo senga ka okoza na grande dame mais so voyager il faut la nisela ko ba mbongo ba 2000 ba 1000 ya ko senga na ko senga yo ne loko yo ngana banga ka nongo sangisa ka bijou na fantasy ndebiso to sangisa bijou na fantasy yo ne loko manzanza no lata na kingo wana yango ndo ko ta to ba or manzanzo yo lata na kingo lila ka ngere yo moni bijou le la loko ali nzanza bongo o sangisa manzanza na o na ba or o ngobe so mal à l'aise la TV net yo sa ne loko so sa grande dame longo la TikTok na ndima oti parce que une grande dame a na TikTok te une grande dame a na TikTok te yo boko la gigolo yo ko beta masola basi ate oza briseuse de foyer o boma libala ya Natasha tika Diego mona atabana na tika Diego abota yo tongo lingi Diego azaki na maboko ya Natasha mama bana na Diego azaki Mario et pas Natasha abota Natasha bana ti Diego bakoma ovana lingwala wana tango yo lingi Diego o salisi Diego makamba ki vana lingwala ba futaka mwanda ko mwa mukie ba partageaka non na mona garçon te na kino partager ndaku na mona ka pa Diego tina ne yo kanga Diego yo so briseuse de foyer o kanga mobali ya batu yo ko beta masola mabala ate o ka biso jalousie poto linga mibala ba jeune garçon to linga mibala ba tonton yo bando ya internet boss ni na linga yo atako draguer boss ni na draga yo à part nani o vena ngaka susula mutalala yo atika ya kima yo akosho so futombongo ba démarrer voiture ba kima na Lubumbashi yo ko beta masola masola basna mibali ka susula lala yo no hotel na yo moko likola ko lula ka susula beto 12 alalio akosho kazoya ba obibisa mbongo na ATM bazoya akumba na ba petine ba kima ti lelo aya lisuti amona ona okatata makolo nyonso mwindu awa ma chérie amona okatata makolo nyonso ba noir mwasa makolo ban okamani na yemaka mwana nyonso yoko betanga liso ba joueur te moninga ni na vandi boy desi so ba joueur jamais ko lekanga pire petit ba joueur liso ba joueur ko lekanga te kasusula mono a nyoso et puis yo mo to linga kasusula yo moko mo to linga kasusula yo moko mo to proposer boke ko lala a nyoso kasusula lobi a nyoso oza mwindu ya salite lo kwa crocodile kakata makolo ta cycliste te moi munene kango nyoso alo kwa crocodile si mano na katikati a mai ebino ko se soigner te ebino ko se oza salite en fait oza salite kingo no nyoso ba buta mwindu tala munoko musuni loko oliaka baninga no basi munoko no se telo loka makako loka mukomboso mbebo étagère tala mbebo musuni mutana munoko kwea mbebo loko étagère katata munoko no so tala musuni bota munoko nyoso loka posa makako loka masoka makako a nyoso ezika banana bota bana mona jeune fille ya munoko deta na mona waka pa na yo munoko deta likolo mwindu a nyoso na se rose banda ba bota na mona ba jeune fille mais na mona jeune fille ya munoko loka maquillage ba ye eleni ya mikolo munoko don mbebo nyoso likolo mwindu mbebo ase ezika loka mukomboso mbebo deta na mona waka pa na yo ba buto na kingo tala ba buto mwindu nde kanga kingo tala mabele poto banduta na mabele loka muto waka sala publicité ya misapi banduta na mabele mo malibumu nyoso cicatrice ka susula mona ndeni mama l'acception video ya libumu na yo
Lakisa so vidéo ya libumuno. Yo puto finga rabatu. Lakisa so tombo libumu tomona. Libumu tirette. Hein? Libumu tirette. Tala libumu scorpion. Ma sœur est en forme. So balaki na sima yeba na ate vandi te ko imo yibia perike. Yo bala yo bi mariage. Yo kotisa Mario na ndako. Okoma otila biso makelele lokwa yo muto bala. Yo Diego bala yo. Osi mbongo no moko ko bala mobile lo comme si so lokwa to komba complexe na yo yo. Okena ko sela Diego soki fête mwana kuli, soki anniversaire na e bagate. Bolata bilama ndemo lokwa ba bobi ba majorette. Yo na mobile no Diego lokwa ba serveur o ba ko servir na fête ni bala. Yo lati complet, mobile kuna lati ndambo atisi, atongisi lamba. Tana mo kase Diego ya ko balilo, tana mo kasa zandu, mo kasa salite lokwa ba fazer. Do oka sonti na famille na bino ke zo lokwa Diego bimise, osi mbongo no moko pesi Diego ya ko présenter pa bino. Oso me la Diego caleçon, oso me la Diego pantalon, oso yo tongo ko finga so ba jeune fille ke boko la kamibali, mibali na pa pamba. Biro nini o Diego salaka. Yo Sarah, la kisanga mobali no na tonga ke na musala wapi. Yo donneur de leçons, mobali na sala wapi. Mobali no sa cadre d'entreprise nini, Diego sala wapi. Asala wapi. Yo madame o koka, madame okoka, mibali na sala wapi. Wa ba biro mbele no ba ke na musala tongo. Pourquoi on va finir surtout comme yo comme ça quoi va jouer dans internet et bemba maman na tout faire tata na tola aza mutu mupanzi mutu lokwa mikate meli mafute belé mutu mapasa mikate kanga misatu tata na tola kovo o salité illettré papa na tangola makolo ngulu na mboka yo tata na tonga ni hôtel wana na sa kisi patata biso basana ba bureau papa na bi bureau te au comme banda papa na yo Sarah. Oyebi papa biso papa na yo ayebi même pas ko koma deux phrases ayebi ko même kombo na yembo côté illettré de naissance aloka bata kalabazo ko na lisala ya soso papa na yo ayebi même pas ko sa ba compte hôtel ayebi ka mbongo tonda aloko tika na banque tata no tola asala wapi atanga wapi lakisa so ba diplôme papa na OK papa na tanga papa na tanga papa na yo atanga wapi. Poti la soma kelele polo l'internet lo kwa yo koka okoka na nyoso yo Sarah yo mwasha mayele Diego asala wapi. Diego asuka na classe nini asala wapi. Papa na yo Diego natuno yo Sarah makelo tila biso one of femme ya pauvre femme irresponsable pour Adasia vanda pa batu nga bana nga bafanda pa batu te ba fi no so bana internet bana bango bafanda na ba mama na bango bana bango bafanda na ba ndeko na bango bana bango ba sa pa na ye to pa ba parents na ye yo Adasia za peuple nomade aza la place au vanda te Adasia ana place au vanda no te avant na pa batu yo ko tia so makine internet toi tu as quoi. Ok na Chine no ya na conteneur te nano ya na colia munene te yo olongo ka Chine ozonga na biloko no ntela moko po ka na colia muke bato bakenda ka Chine ba ya na biloko te bakenda bazonga bango moko biloko ye na agence yo ya na biloko no ntela moko po esa mukie makasi bilamba kombi yo te ka na internet na tala lakisanga marchandise oyo ya ka na internet moi di polo bakoma balançoaga osoma no troisième qualité na Chine ye ba polo à Chine ogi boko po la tekaka polo kilo le roi polo original. Pour ce que ta polo ya solo ya Chine fa ta première qualité force mo pa giboko polo to e pa nene ya kilo aussi mi pena polo kilo na mutati original na mutati première qualité bokokani Maria ana shop Jemima kokonjoni afongoli shop wapi yo shop no tieso makelele saka tu as quoi nanda kuna bino na uese salakate nanda kuna bino na uese tonda solo basopela ngo eno so sumamus bo fa na kata ndako sola uese te uti libanda tina kata ndako yebeta na zolo immeuble zanga ascenseur makolo passe bo matana escalier ma bende yo futela wapi immeuble zanga ascenseur to matana ma bende na escalier ma bende tina ndako no immeuble makulo molili fo yo moko yana torche na yo soko leki ka moi des portes be molili bandi il faut fongola fongola torche à téléphone yo moko bureau no ezala ka yo salité oh moi ça salité yo ko so complexe internet toi tu as quoi tu as l'argent yo ça na mbongo yo muto ozo garçon bo ya gigolo ye lokote yo grande dame otuli na wenza mibali ndeba fito swana ka makama mibali yo za mobali yo swanela mobali no e vender nana ko la na internet to vanja Maître Vande on a botu so enoch ok ne ko kota libala pa ba on a dasa na maboko yo la kisa na fini na internet bas lala na beba 3 mois na maboko ska yoti
Fi nini ya YouTube to ya TikTok oh balala na beba 3 mois na maboko yo mitelengana oh yo bimana camarade papa na bino atio zemi yo mona moke olena tata mukolo za agenda te papa mukolo balala na agenda papa mukolo a sugar daddy yo fongola sugar daddy makolo ala lo sans préservatif imbécile fi aboya préservatif na vie yana bino liboso a violon na 6 ans camarade papa bino atio zemi o ka sonité camarade papa ke tchanga zemi et puis ok bota na tata koko adasia za na âge papa bon da komi koko papa ya dasia camarade koko adasia yo ko lo balaso na YouTube yo moi bazo tiki lo temps hein yo fona décortiquer au titre décembre année prochaine na zana yo matière tu ko ya na ko banana na yo na ko lembo te olingo ko lexa maile osana mbongo yo soki boss na ba ndako tindo ba $2000 na Chine te yo ngo s'en sortir yo ngo s'en sortir yo aussi si ba boss na ko senga so comme na Chine ka na zangi po bakisela nga boye na zangi yo mto bimana ba basi ba lesbienne ba kabara ma chérie yo lesbienne akabela kote yo kabela ba lesbienne te ozo zoate wana monde satanique mozo ko zoate ndeni obete so ba kelele wobe ndako yo na ndako yo fia liboso internet oboti na camarade ya papa adasia wana omoni biso so ba fia YouTube to boti na mibali bana so ba ko na papa ba onjela moko oza selfie o boti na koko aja adasia zo pousa papa na so koma mpaka aja adasia zo papa na so koma papa adasia olia mbongo adasia ta kufi po déjà lembi yo makida koko no mona ki mosukal camarade papa na yo longolo bilamba donc aja papa to la aja camarade ne aja papa adasia yo ko finga so na lo yenge yo on fait sur la divagation, tu as quoi? Pauvre oh la na mbongo ba page. So ba fouti ba page ba mbongo na bango o kata ba 100 euros parce que vous na mbongo toi pauvre. Ngana na kata page mbongo ti. Na ko tila pe kata 100 euros on a ki no wapi. Kala nda ba 100 euros ba page na ki na wapi. Ngaje na ki ba 100 euros na bango wapi. So parce que mbongo pesa page on a zui. Na ki ba 100 euros na bango wapi. Na kata ba 100 euros. Po sa ngana 300 euros, 400 euros, ya ba page na ki na wapi. Zotela pauvre o yavandaka atie ba photo bana batu afanda atie ba mama ya batu on dit ça na vie ya bien yo ça na vie ya bien toi aussi si ko senga ba page ba boss nyonso ingrate o so na voyage ko senga mbongo habillé na so mabiloko pour laisser Diego la kisanga fi internet ni na bimana mobile ko Diego fi internet ni na bimana mobile ko Diego o tula na wenza ba patron bazwaka oti ona orate Sarah bino no so boganga wana na ora bwana ngote na mibene mlo ko ba tente ba sota ko ba popcorn kuno ozwa bisote ma chérie bino so ba ko ganga na to ba vrai chérie biso le to kangi to na mbongo ata patron moko ta chabinoka bosuka ka bene no ba sota ko ba popcorn ba bene no ba voyo ya salté o mna nga mwasi kitoko lati kitoko mamuso kitoko mobali no nani gigolo na wenjango ba patron ba mona ka biso ba mal à la tête o ba pauvre fille ba mal à la ba fille bo finga ka ndo bo finga so ba salité ba uta kisasa ba zana mikanda te mais na raja ba boss ba préférer ka biso binote ba na bana ora na biso na bino ba na bana ora Sarah mi bali na so boti sur fille internet ba jeune garçon na ba tonton ba kola na bana mais yo za la seule fille o mo papa adasa komi koko suki a pembe mutu mobimba papa ya Adassa na tanga pour le mbongo tata na ye mais Adassa za fazer aux États-Unis avant na ni patente ni na avant na connaissance na yo aza fazer tozu Enoch fazer ba ma paso yo bwaka ba fazer mama ba fazer ovani saki pindika na ndako nana obota ne vander mibali no nyoso na tangelo moto aboti so Adassa moto la na internet azaki atache mbongo nje moto la na c'était pas koko et vander azona Adassa na maboko na 3 mois mutabo oboti na tata mobimba mais papa mobimba o sundolo telingana mwana fazer papa koko sugar daddy aboti sho mwana o telingana na Adassa na maboko mais mutaboti sho tata mukolo o akoza soin o zulo ndako mais papa mukola benganyo na bébé o ko se retrouver pour ozofuta papa be vander na ndako mo mukie na mama bino tata mukola ke boti sanga sundolo ngale sho tata mukola sundolo na beba 3 mois na maboko o telingana. Merci Raissa Pin. Aussi ko telengana o ko talupanga be vande bazo lalo na beba 3 mois. Wana polele na C. Bébé à 3 mois. Oza polele na C parce que moi je suis to bota bona 3 mois. O polele.
faut vendre la noba makasa, faut passer la noba soin donc ozano polele, faut pas vendre so pena la saison à sec. Parce que sur le boto au sucre, ça dit que on a pena polele, au sec makasi te so chelo qu'on a seti. Netinga pena sur la botte malande la anga. Chapa nini na se. Okangi na se. Pourquoi maman va zocha baba puta na se. Bazuli puta mne bako po o seka makasi kuneza polele o fungwa mon pepe bima. Il faut o chabi loko na se. E kango mon pepe kota te pour faner. Yo na 3 mois. E vanda razo lala yo. Alors je zeme nok. Yo sabi bota bota yo. O sabi bota bota. Bilokota lingwanda. Tocha ba lingwanda na yo sabi bota bota. Lesbienne bi bota bota ka yo. Bazo lalo zo bota. Bazo lalo zo bota. Bazo lalo. Loka ngulu. Moi c'est linga nzoto. Si tabo bimba ke lala wa bocho mwana. Papa be ya ba dasi ya ke lala wa bocho mwana. Osa ngulu yo. Nana libala yo. O trompar no mobile no makasi ndo za bongo. Ozo tromper no mobile no. Ozo lala na basi. Ozo lala na mibali. Moza mwasi na kata ndao. Na chini ba o lala yo. Ola na vie na nga pona kepi. O linga vie na nga apeso casquette. Apeso kepi a lata me. O ko ela ke lalo na chine. Abeto 40 na 12. Minu mabe. Ta minu. Munoko musunye kwelo ka. Libele na omoko. Oza na ndaku ya mobile ne ba o lalo. Ma chérie. Na ndaka mbali balala moi cité. Oza infidèle makasi. Na ndaku balala ka moi cité. Nandaka ilandi shenge nandaka libala balala moi cité yo zana mobile no Diego ti balala ko libanda ndeni okomene na mbetu la ka susula yo moi c'est libala ka susula la ko la Lubumbashi ndeni yo moi c'est libala ba audio na ba lesbienne ezandeni na lisanga ngo ya bino kuna bosala ko mona ke longo nga ba audio ba lesbienne na lisanga ngo ya bino kuna ba audio ne bimi ndenge nini non zona janvier ma chérie match à résister bita moura ko pesa position non sorte a ya to ya aoya to ya siko non zona guerre ya makasi ya moto pela na prête Sarah ngana okana nga soniki ngaku dumagelo mama posta mama nga na papa na posta mwana nga esalanga ni chaud ni froid okapna sans foutiste à vie pela lisanga no chuko mona mobile nanga te ma chérie quand même nebisio o chuko mona mobile nanga te o chuko kuti na bêtise na minona te yabasa la kisa mobile non laksa te non na rando makasi. Il faut perdre zaka excellence akasima mukongo mona na ti excellence amona na ta excellence amona na ndeni yimtana moi sa mbijiboy moi si munene boy qui me no se fait na matama voilà excellence le cœur de l'excellence excellence à niveau Diego te ma chérie ah oui non l'accepter à niveau mi banda note ba gigolo o ba so bon na charge mi bali bazanga soni mwana mobali azanga soni na makasi na nzoto koti libala pa mwasi ona makasi na nzoto boka de bokota mabala bongo bo dégager énergie nio ce qui est pas mwasi une femme qui se réveille le matin na propre argent na la mbeli apesi oti na propre argent na azo bunda po lesa yo fufu na propre argent na fa kabelo so mbelo jean li papa au moins yon danger énergie no nio so vos jeunesse moi ça na bendiamo. Il faut seulement pas 2, 4, 5 filles. Bango nyonso baleli na kombo na yo. Vu netikali bongo. O bando telema na oti. Ozaka koboy fatigué fene. Otikali n'esclavagisme. Basi ba pesa ko. Age repousse na yo. Tomo kuto na banganda. Okomi tonto. Papa mo amela na banganda. Et sili. Parce que comment yo mwana mobile. En tout cas, bande kolanga mibali ba mibali. Bande kolanga mibali ba bo. Mais jamais kopa ki gigolo ko yela ye. O bana ndeni comme ça gigolo. O bana ndeni yo comme ça ndekolanga gigolo. Bana ndeni. Yo siko mobali papa bengi mobali. On dit mo comme no gigolo. O lalo lamuki na tongo ndako a mwasi. O lalo lamuki na tongo ebike mbeto na leli mbeto a mwasi. Combien de batu balala wana vayo ya. Kicho na vandeli kicha mwasi. Combien de batu bavandela avanga na ya. Sanyo na zone la combien de batu balela ngo avana ya. Mibali na mno ba mibali. Ce soit des teintes des poupées sexuelles. Na tata ba mo nyonso ba pédé. Pour un homme qui est un homme à assumer responsabilité na ye. Mobali asa mobala kota libala pa moi cité. Alors bano pele ke soto lingani to cha balokate ngana luka ndaku yondo ya kokota. Ozo yede Diego te. Diego sala nini? Cowboy fatigué ana business te. Asa eloko te.
na société yo Sarah pe ma kutu ngombe ozokata yo vendre finga batu yo mobile na sala wapi la kisanga feuille de fiche de paie ya mobile na yo atamba moko na vie la kisanga fiche de paie ya mobile no asala wapi mibale no basala wapi ba tenten ba koboy fatigué boboma bango spirituellement bo vandela bango spirituellement énergie nyoso ya Diego yo Sarah osalila malheureusement na wenza mibali balinga côté Diego za papier toilette peto betel so na minoka na internet a jubo boyana Sarah ofinga yo biso beto fingo pour le kisi tanyoso na buzoba okoma koko na ndako ya Sarah pauvre zoba na mama bocho azaki zengi papa bocho ki zengi bandeko nyonso baki zengi bandima mwana na bango na fleur d'âge za gigolo Diego sans Sarah oka yo moko sala carrière solo olingo soit producteur olingo évoluer sans Sarah oza na capacité oyaka déjà poto na héritier sans Sarah papa olingo sala tout oh Sarah kuto seleza a obendo énergie pamba Sarah yo betali sola mibali yo da non opesi mobile voiture mais yo na da non il ko moko ti yo kuto me mobile poto yo to betali sola da non ke da non a so mobile voiture Sarah Diego pour sa voiture na yoti eloni ya sika oh yo beta da non Diego a pour sa voiture ya Sarah yo na da nono elo moko elo ni yo bete da nono mbanda yo pe moi c'est Diego mena ovi dire tu confisque Diego na ndako ndemo kana histoire ça ya da nono moi c'est Diego mena ovi dire yango comme ça Diego Mario na ndako na yo Diego za marié abota asana bana na ye Diego c'est la bana devoir te assumer responsabilité bana te mukoni na tinda mbonga bana et pas Natacha pas ça na ngote yo mto boko la ye ata $10 na atindela Natacha te pona bana siko bana onande ba okola malédiction à Diego tanyo soso ya boyi asela ko ba compte bloko zoteka asela ko ba compte bato ofinga na pokwa akomela ko makambo ofinga bato asela ko ba compte atangisa ka bana na yo yeba yango Diego il est maudit bano yemoka boti oya sundola bakenda ka classe moto sela mo emsu devoir azati bakenda la classe mutoke tika bango na école azate ba journal de classe Diego signalera bango ta place à parenté ba bani ko ba réunion de parents Diego na kenda ko assumer te ke bana ba ok classe réunion de parents Diego akende ba bela ba lela Diego azate malédiction Diego va pas évoluer yo Sarah et le cas charge à Diego quand on a kingo moti ke ezate pona Sony moti ka Diego ezate pona Sony Diego aza maudit bana na basa vivant babelaka mbonga Diego kenda kuna ekota ate bakota ba hôpital babeli pe ata aspirine na pamba Diego apesa kate présence à pamba amona bana nete appel na téléphone à sona bana na été okata bana na connexion na papa bango et pourtant Diego azakina Natacha na bana ne famille bien Diego azakina Natacha na bana na famille très bien mais oye ko bebe sa foyer ya batu oko beta masola foyer te ozimutu kana ya mabe wana opesa Diego contact tango beta sola da nono bongo Diego pour sa voiture nini voiture na yoti ya yete Diego o jouer rôle à chauffeur un jour bo ki tu so mutu mso akota wana yo moko Diego tu as quoi na caleçon na sous-culotte na pantalon na guitare na lipapa Sarah Zu a mémé au poteau, à quel lucro visa pour te finir trop, a mémé au poteau. Diego, tu vas pas progresser. Au coup, faut le quoi, mon pépé, au coup, progresser à Katé, parce que tes propres enfants, Sarah Kato, Cordona Bananao, Natacha, la combo, no, le bon lié, l'eau, Natacha, na vité. Le va faire même Natacha, Bayambara, ou ma bé. Kando salam Natacha oko évolue kate yango moni oza jigolo balongo makasa ki mobile obi misanzembu et ça la succès te obeta ka concert yebanité okena répétition batu bazate musique non puis sur réellement ça qui une étoile on a moi ça youtubeuse on a moi si maman matière poni matière na yo Diego va dans internet te moi si nous ana orati oganga ana boutique te mito a gagné vie na mbongo bata Niki mama na Camerounaise la kela ye mbongo ne koma na kombo na Diego yo mto ngenda ko zwangoti mbongo na mama na Camerounaise a loka bino po Sarah zo fort de démarrage mbongo mo yibi mbongo Niki mama na Camerounaise atindela Niki
Abote incompréhension, abote la niki, maman incompréhension, pas de 30 000 wana. 30 000 wana, ça fait de démarrage à Saranda, son mamoutuka, à ce moi bijoux, moi perruque, à la bani, moi voyage. Et toi, Diego, au profiter dans le bien mal acquis, au profiter quand jamais. Le bien mal acquis, au profiter dans côté. Yona Sarah bossa libala mo beto tabno to seka pour faire de compte boko kabwana. Boko vanda na binote. Tant yo mo sala examen de conscience, ça li bilan vie na yo. Depuis comment na Sarah na somba voiture na propre argent na yo mo côté. Depuis comment na Sarah na somba chemise na mbongo na mo côté. Depuis comment na Sarah na cha provision na ndako Sarah na mbongo na mo côté. Tout c'est Sarah qui fait tout ça là. Et puis Roberto va bordure na TV. Sarah comment na monopole du kola vie na yo. A peki so bana na yo au repos ke luka bana te parce que yem to selo nyonso. Yeba yango. Jour au sutuka aux yeux retard ya vie musika. Bandingo no ba musicien. Ba sala ba gigoloté. Na omoni na énergie na yo moko quand tu étais chez héritier oya poto na mbongo na yo na énergie na yo moko okota shop oso ma chemise na mbongo na yo mais énergie wana nyonso Sarah Zoengo Sarah finga même na famille na yo a confisca yo apo bike yo Sarah yo za mwasi ah on a poupée sexuelle na ndako mwasi te ah oza briseuse de foyer Natacha Roboto la mobile né un jour yo sukapi posa mobilité Sarah on a tenté mon pembe ni Diego bololé à Diego gigolo carré yo ko beta masula basi basunga mibale ndeti kopa danono yo leki danono no kaba mibaliti yo bima Diego poto o comparé na danono mutatinde la mobile mbongo asombi voiture yo ko to me mobile poto yo ko lo makambo bakopa kaba mibale na TV yo za mama mo kabeli mibaliti yo mo ma kobel mo sungi peuple mo sungi mibale yo ko beta masula bat bakabela mibale yo leki biso nyonso na kabela mibale yo bonzaka penza yaya yo leki biso no sur internet na kabela mibale po mutu morte na YouTube aso mobala mema epoto kaka yo etula Sarah ndo sala tout o souffrir po mema Diego poto yep sanga fini na internet na mobile poto sauf ki yoti ozo gigolo memi epoto ozo gigolo pesa mutu katambola nango yo na dano no yo leki dano no na ki gigolo ma chérie oboko la gigolo ndako moko au sommet la chemise au tu voyage au sommet les ketch aux a charge à gigolo na mutu il faut la ketch il faut la chemise il faut bobima il faut me mettre poto ah ma chérie ma ménopause soubola là on est loco quoi prendre sur internet c'était ma chérie mais na ebo n'est pas sans filtre né na za non respirer qui toko nana mobile à cocoté n'a pas mobile à gigoloté on a stress fondation belé jean fondation stress on est zati non compte la nini naga na muto okabelanga shiko nga na okabana ngati amage na sapa e cadeau nga mona sepena sa de cadeau shiko no kondela ndeti ninyo no la kitoko ezokota no kabate shiko yo obana na caleçon obandi na caleçon sous culotte pantalon chaussette chemise cinglé tout yo moko ma chérie yo ko betra masona mibali à la TVT yo pa silama na kopo kabela mibali silama okolo barate. Tu es la seule fille, oh, maman mobile poto. La seule fille, tu vis avec un gigolo dans la maison. Maman de 5 enfants, elle a abandonné 3. Parti qu'elle a D. On ça irresponsable numéro 0. Kobeta masola batna te matière no leki salité. Moi c'est libala na basi di banda. Moi c'est libala ka susula la raé. Ma chérie, tu m'as vu, tu vas bien regarder en fait. Dans un respirer qui toko ta poso qui toko. Toko qui toko ma chérie. Donc yo pena subalala wa donner des leçons te oseka soni wa ko devancer biso na ba matière pour to beta matière na yo te yaya na yo mo propre ça muta pusu na mbinza pigeon yaya na yo propre la kisanga fini na internet yana za muta pusu ba fini nyoso finga na internet yaya na yo za muta pusu na mbinza pigeon poussière pena pusa a pusu yaya na yo la kisanga famille ni bana muta pusu na famille na ba nyoso finga na internet azati la kisanga fini na internet oyo alala baninga basi azati la kisanga fini na internet oyo azwa gigolo tchena ndako pendant longtemps et puis akeko bala gigolo wana ameme gigolo poto azu mutuka na pesa gigolo tambola nango kayo fini internet abota na camarade de papa bango kayo fini internet o ba diverger na 6 pas grand frère na liboso kayo
fini na za briseuse de foyer aboma libala ya gigolo azwa mwasi na ye na bana na ye atia bango musika na ye aboya mobala monaka ata bana kaka yo t'es une sorcière toi yo kasi bana no bama batara na papa ozula bango de Diego bana no bafa batar wana papa ozuli bango de Diego bafa batar basanga batata papa ozuli bango na vinde Diego fi oya boya mwana ne pona soni internet kaka yo okwa assumer nokite pona soni na biso kaka yo ben lakisanga fi moko ya YouTube oya boya mwana ne na TV yo kutu mama na wakufa pona yo olala baninga basi olala na camarade papa na yo atio zemi yana liboso a diversion na 6 ans makamlo so mabe osala mama na chikola boyote mais yo siko boya Enoch pona soni na biso banga biso fimo beto bangisa mwana na TV oboya mwana pona biso to lengisa yo banga kayo tu as peur de nous que peur ya nzambe yo banga biso bato ko leka nzambe mozalisi na yo popona biso to sala ko Enoch te obanga biso akesanga na bayini na nga donc pona biso yango zwa Enoch te donc to bangisa ko leka mokeli na yo na mokili au moins que so yeux no to ko bomo na attention o kima responsabilité o kimiango o boy mwana no pona biso to biso to sat to vivre après 15 ans plus tard yo ndi mutona soni po boya mwana na TV moi no atika na mauvais souvenir mama boyanga po afinga ba internet ma chérie yo na biso bana nani bana dette morale koleka yo na biso bana ya nani bana dette morale koleka po biso to finga na internet mais yo sala émission sans tabou olaksande papa balala a mwasi nde bakoti saka soka yo na biso dans les jours à venir banani bana soni pa bana na ye yo na biso banani nana za parent ya soni yo premièrement moyibi oyiba mbongo ya camerounaise moboy deuxièmement oyiba perruque ya fivette troisièmement na yo na biso banani o ba dike bana ke lobi bana ba yoka soni yo bana ba yoka soni koleka biso finga oui mais place moko te to lakisa neni balala ka mwasi yo siko salango nga linga na siba mobile nanga nga il faut soka ekota émission sans tabou oleki biso na mabe kobeta lisolo na biso te ko tia biso musapite yo na soni les jours à venir oleka biso mama ya lele biso so la to finga kambe bana so kangiso na basi te yo sko to kanyo kleboa obimana baninga basi ose exemplaire ta deuxièmement oboya mo na TV pona sonya bata mokili bana no ba otune ko no la na kamada papa ndenge ni obimana yo kasi mo no adasha na a comprendre ta colite ola na camarade papa bango papa na wa cho misapi yaya na yo divergent na 6 ans yebisanga yo na biso na passé salité na présence salité yo on a passé à salité divergent na 6 ans papa a cho misapi camarade papa boti sho mwana oboti mwana mususu pede yo na biso banani ba salité l'internet yo za très sale on a réputation sale toi pona mbongo ba vie ya batu bongo vie na yo bana no ba otuno papa Diego kazo sala ni papa Diego chômeur gigolo a mama Diego gigolo bon papa Diego wuta battre la provenance à papa Diego ba moni mama Natacha sala be mission ndenge Diego ndenge alessa Diego na vie et puis Diego abimi ingrat aye na ndako na yo bana no ba otango na TV oza briseuse de foyer obota owanga na banda pona sonya internet likona ngo une femme soi-disant mariée alala na mibali libanda alala pe ba fille libanda yo na biso nana na passé na présence salité sur toi kobambela biso makambute on a passé à salité obokola ka gigolo na ndako olinga okimango o sacrifier biso na motalaka biso lekio ma chérie mibali na biso ba jeune e mate kite yinde sala ezonga boy mukolo moko te e vander moko obimela biso mibali nyonso to sona na bango villa zati muta kucha zati illettré azati ma chérie o même mibali nyonso ba chroniqueuse to sona a et indie mati illettré zati to sona jamais combat illettré matana sur la toile zati villa matati yosko evander illettré muteki ba noa maître mobo ya salité likolo nango
ya ene moi ça sala émission yé mo pas sala émission dinga bokolo na dasa siko na fi nyoso yo fingaka bibisa biso ta mobali ka moko ya fi yo ba fi yo fingaka alo ko evander azati do yo bata papa mande bazola lao bata pambala nde bazola la yo yongo kanda na yo ya ba vi na biso obisla so rage pour nous mobile loka mibali na biso te sara Nathalie Evander, Nathalie Diego, Nathalie camarade à papa Bino, Nathalie Soudiata. Ah, ma chérie, Nathalie Migeniema. O satana po mi bal na biso. Yo mo balinga ko internet c'était na lingo. Yo mo ka susula la yo akei. Do yo loko rata vi mo boko o ka biso kanda. Malika beta o 12. O kino luka kamaderi na Malika. Monika Malika ucho discuter makamo boke luka Malika boko bakamaka Malika boya ko lobisa yo oya ko kote la Malika oke ko luka ko na nini on a TikTok aboya ko lobiso abi na so na ngamoko yete et puis na tinjo kote la ngati Malika beta o 12 peureuse oyo muyambi makambo abatu ki diaba ngamo na beta o 12 combien de fois il va être là, 12 combien de fois. Peureuse. Qui diaba, zoba. Yo kansi baba. Okansi baba. Okansi okome ko be ko baka nene ya chateau poani. Po nene ya boyaki, yo ngo comme ça nene ya lokwa bossanga, bossa la l'union fait la force. Alors que pas nene ezaki lo kwa la te. Bozaki juste la dossier ma viki. À part ma viki bwana dossier msubo ça na été. Et loko esali o soni oya ko lobe banene, obaka la banene ya jeton. Nene ya bimelo mo bimba. Okokite tout la mushi ya zaza. Yo kana sente bozo sona nene ya bongo ke yona nene ya boko ba camarade ba pire plus que moi ma chérie to banda obeto 12 tongo sente kizengi zongo sa ba vidéo pena tite bozo sona nene ya zongo sa ba vidéo bien sona matia live nene ya to banda obeto ba 12 tongo ozeki ndo comprendre poza kizengi to zo beto 12 6 ozo weli sa ki camarade to talo to sika poto yebi ki yo toyebi kiye yo ocho kote la Malika awati Malika boso liso abi osona yemoko abi kuto bokil mo meko kote le sofi yo ka soso ke luke ki camarade oye o kote lié ka yo moko oye o kote lié oke luke boso la Malika 12 a fini yo ndenga bete ki ngape na bete ki ta musika ntomboya ka makambu na yo o mona yo o kote la batuka pamba boy oyo laksa biso mukoni Malika kote lao laksa mukoni na vana kiti yo swana na mutu ngana yo défendre yo lakisa ngata jour moko yo swana na ona mutu mo ba manque respect nga fongoli caméra na ngana yo kote lao lakisa ngata jour mo na kote la yo na guerre mo bo swana bébé ezalate ka yo mto yo ko kote la pour la seule moi plaisir moi la boka ta moi libanga au moins coach na live nanga o commenter na boka yo libanga mukoni nga kote lao to seka ka to be ko ki diaba biyamba yo kasendo comme ta mwana nene ko mi kamada nene ya kuna kon de 12 bébé yo do kasendo ko me ko swala nene bo ko me kamada nene ya ndipo sele ba video na dube bo ko me kamada nene ya kolega biso bébé yo to no beto 12 tongo po te ba ki déjà ozuba 22 surtout qui na retard to beto ba kao de boîte ba 6-7 fois surtout qui na retard dato lekele en esprit et yo après yo à 12 bébé allô à l'écoute faut finir yo ni ozo welisa to talo to sika alors tango ngo sutuka trop tard hey mutopo ngo meka yela mobimba okimi yo kana so sona bato komi camarade bato wana toko ba camarade note toza ba camarade na oti toza ka pe ba camarade na oti posa pe niveau ba camarade na biso te toza kama no ndeni yo ba sa gigolo na ndako toko ba camarade no ndeni yo za fille ba gigolo to ba camarade no ne mo biso tonga te tonga ona yo oko ba camarade no ndeni biso tonga makasi na téléphone biso sola ba 3 heures du temps biso tonga ka olambo so le téléphone bo tonga to comme so kamana so ndeni yo za sans vrai to tonga no ndeni biso tonga makasi bébé biso ko na téléphone to ça la taba 1 heure d'état 2 heures d'état la téléphone muko no so na fait fifete
heures d'état. Tu fais la carte. Biso to toka makasi. Moi to continue couper ces akite. Yo donc ça doit comme nene bon nene oligo ko lekanga. To oligo le camarade. Eh bébé oligo bon té. Moi maman j'ai 12 Pro Max. Ake luka Yvette Kalombo. Agenda luka Yvette Kalombo ko ba camarade. Abose ka finga Yvette. Eka Yvette ko mo swana boy. Yake luka Yvette ko ba camarade. Yvette bete 12. C'est vrai que au guerre nanga ya yote au niveau na ote koko tapete. Alongo kuna ke luka Malika. Malika bete 12. Ayaka soupa nga ngabela bete 24. Mais ça on doit lingoter au contraire on va lire au lingoter au finga batuma to comprendre ce que esprit faible toroyo 12 nene ayele mobimba amuta zonga binebi to comment dire oh to comment dire baba yaya wa ba benga ngo baptême to beto baptême papa et 2 ans bah moi bébé ça la maîtrise internet c'était biso to apprendre maîtrise à kopo yo koyamba ngote poso yamba no seko moi na kopo so e vitesse biso secteur tongaka au moins to benga voilà oh ndaye vitesse bongo obule bon oh ndako ya vitesse bongo obule ce connaître que ye dia to wanga na jida voilà Pierre to wanga le ba misato to wanga na ba misato to benga na yo to ko kochu na groupe na biso te to na ba secret professionnel to na comme ça to solo la reza tellement makasi ko to kochi sa individualité kuna cours de grand na cours de grand ba kochi sa n'importe qui te to comme ça comment na biso te biso na ba secret ba 8 ans passés ba 6 ans passés quoi quoi ba secret professionnel moi to comme ça camarade na biso ezate poso de comme ça camarade na biso monika moi ko sono muke o olingo ya so mo bimba to comme ça camarade na biso ndeni kuna foza mutema libanga kuna so swani fo finga 3 au bombi 7 wana les professionnels au fingi 3 au bombi 7 wana soki 7 wana etangama po ebimate boko swana 1000 biswana 7 wana kaka ebimate ebinini ebimate po centrale eza nene ya centrale eza vivette centrale eza legeju ba centrale ba olinga te baka po oyo balikamwe obebisi kamaderi na bino ba inosa ba koti na kati ya secret ba bimina ba inosa osika yo siko na motema no mabe so to komisa ko ka camarade mweka ba seko kote lenga soka na meka ko soso na téléphone oyo na sambwet abenga kinga awa do solo la ki 8 minutes bébé heureusement avec kudu au côté ninga mais pas de téléphone pas d'appel to solani yo to solani ozo côté la mutu mais manque appel kaka ozo côté la mais manque appel la obengo to solani yo to solani ozo côté la akota kuna mona mboa yo kota kuna samsala na sori na téléphone bébé oh chaud taka bakama na babenganga maréchal ombila bakama na babenganga maréchal ngana longwa ba pété nanga ki maréchal naza téléphone nanga na benga individu mo akote ninga na kisasa akota Mario na ndako nando swane allo merci ndoko telinga na sepeli pena yaya omoni likambo eza ki boye likambo eza boye omoni tango ko ya lobizo matière oyo bona ba faible basala mambwana ngate ana esprit kudu yo komekate yo kongolo mobutu na kobengo te na kokomelo te na kosala kwa la monité mais yo bomi njoto na kotela zela ce qu'on appelle
kara loko na mono te na komono te bébé ozwa pena esprit likolo yo mo eteyi yo bi babasi oyo basante boye bande boye oke luka nene yakola bokiti bashine ozwi ata matière te pona l'action ke toi ba mabe toi na ba armure soki nene asolisaka oka bien abeta ta liso na ngai pa na yo ma chérie omoni awo to so na boye nene akuta ebisaka nga boye talaka wana matière te beaucoup de la nene mais ti bosi so solula kombo na biso ekota te matière ozwa te kimia kombo ekota te matière ekota te po anini po totala la place obeta lisolo totala la place otonga totalaka okotela no biso tokomi na so po solola mais na solution de kombo ya moto yango nde problème na solution de kombo ya moto okozwa te so eloko esala opasi ezaki okotelanga na beta o 12 taka moto okotela tina malika me malika beti o 12 moto kwa malika oke kotele maboyika ko solution ezawa na libabe yo kalisi nga nde naza très bien na leketu yo na leketu boyoka na ati nde nanga très bien na moura yo finga moura chaque jour so nde yo kotela nga na internet tu crois vraiment que moi nako trahir leketu na ya ko solution na téléphone bitumani yo bundelanga onga mono ko bunda te bitumani o yo bundelanga onga mono ko bunda te eloni oyo ko sala ko exciter nga o nga mono ko sala ngote donc ebi ba ke yena fivette basula te ya finga fivette nga fivette za ke nemi na nga to sola te mais mutu mo agafa o sele émission ba pe bien mutakala fivette o kanisa lokwa nga no yo sepela ta na fongoli live ko ta live na nga o mona ndi na défendre fivette mais to sola te ça c'est nous ngana fivette binemi yo fongola live 2 heures du temps obanda ko finga fivette obanda ko finga fivette na kipate pour to so na fivette o finga no na kipana ngate to so la te jour yaka na massage ke o mutakala ne bimi fivette atikela atindela ka mobile mo na poto mo sa mobile nanda boye oya na massage na histoire à fivette na fongola live okozaki na kamadi na nga quel que soit na video ya mutakala nde okoleka te ya kosalir ye na likambo lokuta wana pena tikanga mona finga ye yo nde oleka te na fongola live pena na foyer gba okoka te na ya na taka batutu bofinga fivette epesa o liboma no bi histoire eza bongo te akosa je vais t'atteindre mutu mutakala te na yebi ye na vana na ye lukuta magato solo la te mais na point wana pena bokosi na peso espace te okota live lango zela na ofinga ezala te mama obimi na telengi sao libanda ça c'est nous tika mona finga ye mais yo nde no linga te yo no linga te yango ke luka malika pa bona ye nde luka ifa chikalombo pa boya chika nene ya finga nga pena finga nene ya me yo to linga ngote yo nemi lekechu oyo kotela nga yo tongo ko kotela nga otele te ke bolobana na lekechu te ke entourage nga no so bolinga sa kama no te five tu no linga te eloko e manka yo opana bi nzambe ko na charisme eza bien et ça appelle nga muté manquer le téléphone no mago yo défendre nga zela ce qu'on a benga yo ndindo jana beso matière ndindo 24 ma chérie pour mon niveau ça mal aimé to lingioti o côté la bateme ba oboza ba camarade no malika bengani yo batu ba boyo balinga bango ti sa mokili no bulgul ka to kamaji na makasi boy to boya biso échec avant on ba fi internet zona mobala balao la tabaga fiançailles to mona bimisa gigolo na ndako na yo
sala shop to mona babila mona mikem kyo kana ngona ba 4e qualité wana jalouse olata Maria na nzoto lokwa za na nyongo na yo jalouse yo Maria yo soki ba pessinga adresse à place au vana no yo bundiso adresse à Maria bima keno ko bundisa Maria so ba pessinga adresse anda kuno no yo beto na porte anda kuno ma chérie adresse à Maria si bima to zela ko ke bunda ti lelo mito démarrer mutuka ke luka Maria adresse ne de bima bo bunda nan mito na yo beto mama social da kenda ki chassa bo bunda nan mito Jemima kokonjoni Jemima zawana afongoli shop d'adresse zawana kendo bete totala mito yoko beta mutu yoko bundisa mutu wana na relation te na Congo bakanga no mama ba Jenny na Jenny mutu yo sala intervention nene ko kuti ya intervention numéro 1 na biso te zaka nene ya ko buka na note côté ya intervention ça ko marché mo na biso nyonso na intervention so bakangi o mutu liboso to benga ezala no nene ya mama ba nene ya za osana na parquet nene ya za no mutu liboso ya intervention nyonso ya kini avant yo bando benga to benga no nene ya po azana ba numéro a batu nyonso bo luka bakanga mama Vicky a nene ya mtasala intervention ti sangwa ya wana nene ya yo cette intervention oza seule chroniqueuse okena makala pété sans intervention kala ka fivette la son na parquet yo koloba na batu te on a relation te fivette mayamba oyo finga à chaque jour fivette la son na parquet na Congo o lali na parquet sans relation na suko sala vidéo pardon era akangisa yo fivette alali son na parquet okena makala na makambo fali on a relation ma chérie yo c'est un numéro te procureur na Congo zu wapi yo so na mina kangiso siko na Congo moto obimiso azate ndena zabo pana sela motema we pona mokansete naza na motema mabe nga nene akima Congo te abima Congo calmement pona dossier ngo peso nene azaki na relation te ngamba pe Congo ti do abima na Congo calmement yo nga so na kangiso fifeta la so na parquet senga no kochu makala on a relation te likilité ozano la relation te fifeta la leçon na parquet le quoi moi muke ba kangio ba keno parquet o lali na parquet fivette ala leçon na parquet ma chérie yo sa relation bendeni merci maman Mimi o sa relation deni fivette ala leçon na parquet ba o seko na ba moura era akangisa yo fali akoti so makala fia sa relation yo ba dega nga sena kini na sikola kota makala ti yo ba dega ba dossier nga sena na Kinshasa et là allô j'ai un dossier ici j'ai ton dossier mais toi aussi donc ba fou no passe likolo mais mutanga mais toi aussi tu dois d'abord quitter la maison ah oui pour combien de temps même une semaine balongolo no wana ye mo place ba fundio ayebisho ke longono nda yo ziwa ba mako dada bakango papa taka juba kango mamba fali ba kosoka ba ile téléphone iPhone ogezo téléphone bakangi yo zoba maman zoboko na bana mbonga masumu makobel makutu Florent o cha jigo na ndako avant osonisa biso bimisa na jigolo laksanga fiche de paye ya mobile no laksanga mobile no asala wapi fiche de paye ne azo a combien po futa ndako wana Diego asala wapi Diego asala wapi fiche de paye na yeza asala wapi akino signer présence wapi po musique ne betaka te musique ne simbaka te boka musique ne kana 4 kwa ndako na bino fimwa lidobi a papa mbakota Mario na ndako obi ko boko la Mario pesa kando ebi boka bakanda briske me boko sapso na TV boka bakanda egi na makama ya dano no lingo bima yo mto pesa mobile mutu kono tambusa na Kinshasa yo mto boko la jigolo na ndako yo mto privé mobile na mona rabana na ete yo mto za briseuse de foyer yo ko beta sur dano na TV yo wa kilote toi elongi munene lo sangwa mawe uti mboka oyele mno sango bokufeli koko na mboka te elongi munene elongi munene lo kwa recréation te elongi munene tala mbebo nde kweya uta mbebo musuni mbebo kweya
bouton na kingo le poids de l'âge ne ment jamais. T'as le poids de l'âge des oiseaux. T'as ba bouton, t'as les boum, scorpion. N'ta désespéré na vie. T'es longi ma bé. T'as dit osana mi tout 4. Ah mi tout e vimba. So kangi balabala mi tout mi balete molo kama seki. Na sima di kos li boso le susu ya. Salité oyo. Abongi na fait 2023. Moyibi a perique. Yela so perique a fivette tozana besoin na ngoti le moyibi. Fi-moi moyibi a defap so perique a kena kuna kata comme son plante. Merci Raissa Pini. Moyibi a perique. Non o finga ba tu zongi sela so perique na sa kabelo to sela ngoti le lo. Avant yo ba no cha kabelo li boso cha na vie kabelo ba ta fivette. Perique a fivette to kena ko kata comme son plante. Imbécile. Yoko lo bana bato. Moboko le mobile. Oyo lo bana dana na boko la mobile wana na ndako te. Josko boko la mobile na ndako. Ozu ki pindi wana mwana mobile na démarche ba mama lomé. Mwana mobile tala munene. Mwana mobile na démarche ko mama bateka ba bazin. Mwana mobile démarche ko mama bateka ba bazin ba uta Cotonou. Ta démarche mwana mobile ba démarche mama bateka ba bazin uta Cotonou. Mwana mobile na démarche ba mama bimba. Démarche mama bateka ba bazin, mama bateka ba mbisi ya mai, mama démarche mwana mobile loka mama bateka ba bazin. Ba mama uta ba Cotonou, mwana mobile na démarche ka. Ta la démarche mwana mobile. Loka mama bateka ba bijoux, ba mama bateka ba mbisi ya mai, papa so mangolo awate. Mama so mbali tuma, mwana mobile azanga démarche, mwana mobile azanga démarche, te démarche loka mwana mwasi. Ta la makolomi pene no se kama place mo. Ta ba bota makolo. Se makolo mwana no buli ba boti ba buli. Se makolo mwana no evana na lipapa te buli. Evana na senat. Ati lipapa plastique, se makolo mwana no buli. Ezongi sima ba buli wa globe terrestre. Mwana mobali tala li bomu munene tala maboko minene mwana mukena santa mama nzuzu wa mbombo mwana mobali santé voisin pepe kale mwana mobali mabele kwei mwana mobali na mabele madeso carré yeba ko fibe mabele na classe akosa kutu musi ya ozo umiko lote ke ba braka si ando zaka braka saka nyongboy mabele no se bimi ba mbali bazo fibe mwana mobali mabele déjà ezo pa ya maeka bloko muta Melissa tala mabele mwana mobali démarche bana basi ya ba momba uta ba Cotonou démarche ka boy siko mabele minene donc lokala ta ba braka si ando chaka boy na classe acheka boy lokwa muta ocha ke mabele no se chikali abala bazo mela mwana no mobali yo mobimbe longe noke ero ke bongisho mo choko anocha echo mo teint clair mo bimbe noki yo banana mino identique mo bimba tala yo na kalando zaki suki a nyoso eliama libandi suki a nyoso eliama ta mutu mupandi otala elongno bien ozala mupandi mutune zala mupandi oki mati wana matière te ovandi seda nono yo moko leki da nono opesa mobali mutuka Diego na wana plus que dano no kuta pesi de loin mais yo cha mobile jigolo na ndako baso ba bokola ka mibali ba oganga sur internet basi bazanga soni bana présent salité bazanga soni ba bokola ba jigolo mais ba oganga na YouTube oganga momi someli crayon yo moko oganga momi somela poudre yo moko omi somela ka fond de teint yo moko omi makambu nyoso ya vie yo misela yo moko mais oyo finga internet ma chérie boni musala makasi boyo ti boyo ko finga batu wana boni musala makasi boyo omisela nyoso moyo finga ta TV bato yo nzela omoni nzela na bino wana ngakutu mobali so na vano ka ata 2 mois no mono kabela ngati ko buka no te na changer comportement te na changer comportement ngamona kabelo na volonté na ngana selo ba cadeau ngamoko Osalo cadeau fait na volonté nanga parce que quand on est en amoureux j'ai l'obligation osalo cadeau oui mais comment cadeau ça vice versa te yo me manga restaurant te yo sombelanga cadeau te yo bébé kobuka no te comportement 2 mois comportement changé ma chérie yo bité ata 1 euro mobile za kitoko okobanda kokenda kolia na ba restaurant minene mais so mobile no me wota na tacos ka ya pamba oyo ata McDonald's ka ya pamba et pas moi chez marca moi si atanga na invité na restaurant je vais payer mais jour yo me mangata na McDonald's ata KFC kaka
Attends na quoi na ta cause je vais aller manger. Tu vas aller sur mbalé beto lié. Attends sali 15 €. Au yong to fouti. Et ça la moi c'est lengi. Et ça la moi c'est lengi. Olam ki pa na tongo mobali o aza mobali a contrôler ata manzaka mwasi. Mikolo na mono plaqué manzaka te e marka biso. Na monyo 5 fois mais oza manzaka te hein. Basalo manzaka alors c'est combien? Ah, neti biso toza ba star boy et pas Bruno to futa 4 à prix. Ba star non c'est pas Bruno to futa 4 à prix. Et ça la bino combien? Ata ku to pesinga 30 €. Mais ce que uche pa na yo ke yo muto remarquer que manzaka na ngeze na salite. So ka ke uche pa no ato pesinga 30 €. Ngamo no futa transport tam suna zi taxi na ngati kune seninga 30 € na mbongo na ngamoko aller retour seninga 60 na mbongo na ngamo un super mbongo manzaka ngamo na ko ajouter. Mais so ka yo muto remarquer que na cheli nzaka te yo ka muto remarquer que fona sali nzaka etikali e kainga na mutu. Moi ça linga bon ça montre que tu me contrôles. Ce qu'on a l'ignorité. Na c'est pas changer. Micro shading wala baninga ba ocha yo charango te. Ba chango isala be ko ba ocha krante ba chango. Mais yo siko boyi makambo na te. Mobile mo atuna kwa tate ke ba salo manzaka. Na yela wata cadeau ya montre nzela tata montre 15 € na yela oti. Après que je suis en couple. Tu es en couple avec un fantôme ou comment? Parce que un vrai no quoi contre la momine. Mobile a ça la moi si complément. Boucle d'oreille no kitoko. Merci bébé. Singona kingo kitoko. Merci chérie. Bien habillé. Merci bébé. Au moins n'avant n'en ko mo contrôler nga. Ce que ba salut kitoko. Merci. Binosco makamona boye bien ngote po mobile a pesa kate a solo complémenté po nyoso la ta yambongo no moko. A ko solo complémenté. Ako ko yoso te ke linza ke salité po a mona ke o senga e moi 30 € na e simbati. Bino bona donner sans recevoir. Bo chama ki na biso to sala donner recevoir. A vrai noko. Ako ka bloka ta 10 € ma chérie. Et kontaka ata 10 € na million. Mais 10 € na ye wana e sombelanga ta fruit. So na telango boy. Yemta elenga ba chocolat oyo. Ata chocolat kaka. Avec na memene ba chocolat, alinga chocolat, alinga fruit. Prends le 10 €, va acheter des fruits là et marque à moi si. Bino bona mibalite. Bona mibala ki lelo. Bo sa mbeka bolingo ki lelo, bo sura ngo peka na ki lelo. Po bazala na temps peut se monata 20 € te. Yo na tongo sombele Diego lipa ma chérie. Nganzela wana na lekango suti. Sur la raison que ba tonton ba combo. Tous on peut batu ba tonton ba non ba combo minene. Ba pasteur minene ya mboka na biso. Ba tonton ba sala na gouvernement. Ba tonton ba mécène. Ba so ka temps. Soit linga mona yo. Akomono na moi moko 2 fois. Atindelo localisation je suis au restaurant viens. Et a foutu no taxi yo tika yo. Mais ano combo, ana mbongo, aza na tout. A foutu no taxi yo tiko. Au côté na restaurant classe, t'as mangé na bill na ye, au meli na 20 et là au mobile na mbongo na ye. Tu veux rentrer à côté si le boko na poche, à peso tom sous 1000 1500. Yebi sanga siko mutu ya bongo. Pour monanga, il faut programmer nga. Je suis à Paris, mais je suis occupé. Boss, non, t'inquiète, je vais t'appeler. Non, je vais t'appeler, t'inquiète. Nasa maman non landela, je vais t'appeler. So tu es stati boss ana talaka. So baki vidéo na TikTok, boss ana zong selon na TikTok, zong selon na WhatsApp. Yaya, so la tête muta bongo. Pour monanga, il faut programmer, il faut booker. Yo suppose nani pour l'ongolanga bilamba sans rien donner. Pe na sengyo liko na sete. Na sengyo kake oza mobali. Basengo liko na sete. Basengo ata cadeau 20 €. Yo tchaka ngo kate. Après bi question couple, ma chérie vous souffrir. Nzela na leka ngo soute Sarah. Kuna pa ezanali futa te. Moi monde bo jubo bwana Diego. Moi mamna lobano e betako. Ma oyo ko mokilisoni. Jubo bwana Diego sko comprendre des dépenses au sali na vie.